Matondo mboka bino balandi wa biso bonso na kati ya TV lolaka ya Mvuluzi Kimbangu. Ya solo bandeko lelo ezali mokolo yenga oto ya kapo ya solo te tolobela bino mai mazaliko liye biso na kati na spiritualité na biso pona koluka koyeba pasi oya biso umeli pasi ezali kokite biso te ezali kati na biso na nzoto esengeli ya biso tosala nini na moma oyo. Ya solo bandeko lobi tolobelaki makambo ya bitumba oyo ezali na kati na biso. Bitumba oyo bayeli biso par procuration ndenge balobaka bamemeli biso bitumba. Bitumba memeli biso moko bena Congo ya solo esengeli na biso tozala préparé spirituellement po ete tolonga bitumba oyo. Soki tozali préparé spirituellement te tokolonga bitumba oyo te. Non se sengeli tout d'abord elonga mana ndenge ya spiritualité na molimo. Soki tolongi na molimo te tokolonga pe na nzoto te physiquement tokolonga te. Yango bandeko na ye comme mkola yenga na ye na kolobela bino oyo nini esengeli tosala, nini tata tosenga na biso tosala, nini ba divinité na biso bazosenga na biso tosala na moment oyo. En rappel bandeko tomesana liboso tout d'abord kopesa matondo tikana topesa matondo na kombo ya tata Nzambe ya mpungu tolelo. Topesi matondo na kombo ya kalunga. Topesi matondo na kombo Mvuluzi Kimbangu ya ntungonwa na kombo makipa mvita ndona na kombo ba divinité na biso na nkoko na biso obayeba kibonene na tata Nzambe. Bandeko bitumbo tozana yango eza kosakana nango te. Ndeko na ngai zwata soko zakina makambo soko sala tika ngunana landanga attentivement. Landa molobeli na bino attentivement. Le grand sacrificateur moponami onzamba loba lobela bandeko na yo belela bango musala na pesi yo ko néglige yango te eza musala ngai tata na tindi yo sala. Bandeko tolanda na bokebi nyonso esengeli na biso tosala nini en ce moment tokomi na ère ya verso. Ère du verso et nikoloba nini le grand bouleversement ya mokili. Bouleversement ya munene na kati na mokili. Oyeye ke Nzambe alobi mokili ya sika ezali kosalema. Mokili ya sika bomona te te baloli yango boye mais eza kokota malembe kati na biso. O nyonso tomonaki mibu eleka plus de 8 siècles. Donc 100 ans, plus de 100 ans, plus de 800 années. Otomona eko se répéter. Mais o nyonso tomona na tango ya soloka, na tango ya Lucifer azwaki pouvoir oyo esengelaki na ye a transformer mokili na ndenge na ye. Asala oyo esengeli asala Lucifer. Azui ba prince de ténèbres. Azui ba oyo nyonso ya ye dom. Aye na bango na kati na mokili ba dominer mokili ba benga kiango hégémonie occidentale. Et na kati ya hégémonie occidentale ezalaki suprématie. Donc ozala bango balingi bazala supérieur à tout le monde. Bande komo na bokebi nyonso. C'est très important et surtout pour vos enfants.
o bazo ko yeba te poto ko remarquer que Barthélemy waza na kati na mobulu ya ko yeba baza troublé en fait ba yebi te to sala ni dans ce moment ah tozo yoka ke bazo lo bokoko ngo nini bakoko balinga to lana makaba bakoko na biso eza nini bolanda na bokebi nyonso et partagez-moi cette émission na bandeko nyonso o baza ko yeba te baza na kati na mobulu na kati na confusion moto eza profiter na kati na confusion oyo ezali Edom ezali Lucifer ezali bana na ye bazo profiter nango po ete badoto bino bozokota nango bango baakize ezo profiter na bango bolanda na bokebi nyonso bana mama Congo s'il vous plaît bana mama Congo benga ndeko tolanda nani makambo eza nini partager na bandeko nyonso na kozala mingi te na kozala molai mingi te na kozwaka 30 minutes ou 35 maximum 40 minutes mpo na bino bandeko balobi yango ke r oyo babengeli r ya verso ekomi r ya verso ezali le grand bouleversement changement ya mokili nyonso efe bongwana r du verso ezali r ya vérité ya bosolo oyo mokili esengeli etambola po ete mokili etambolamaki na lokuta dans le mensonge ils ont tout créé dans le mensonge ils ont dirigé dans le mensonge suprématie na bango ezalaki na mensonge et Nzambe alobi ce n'est pas toi et moi mais Nzambe l'éternel a dit fini ce temps-là ya mensonge aye na ntango oyo babengi leur en verso moto akozongisa yango nsima akochange yango aza te parce que Nzambe atinaki esalema mais de quoi moi je vous prépare ngai motina ya Nzambe na koprépare bino bana na Nzambe na oyo azotinaka nalobela bino na préparer bino qu'est-ce que nous devons faire ensemble en ce moment de grands changements, de grands bouleversements, mokili ezo changer, nouveau monde arrive. Qu'est-ce que biso bana na Nzambe tous la bataille boso ya koyeba la vérité. Po ete Edom na bana na ye, Lucifer na bana na ye, Dagon na bana na ye bayebi. Babi ke suka na bango esi ekokaki esili otobisaka bino ke suka na bango ekokaki bayebaki yango ke suka ya nyonso basalaki ya mabe na kati na mokili esengeli na bango bafuta yango po ete basalaki mabe mingi na mokili oyo tokobenga karma ntango na Nzambe ekoki esengeli ke oyo nyonso asalaki mabe akofuta mabe na ye wana. Alors mabe na ye wana oyo akofuta ezali nini mabe oyo nyonso tosalaki soit oyo ya bakoko no basalaki esengeli na yo ofuta yango po ete ekomi ntango na Nzambe alobi ke oyo na moko asalaki mabe esengeli na ye afuta yango nasengaka na bino na bana kotiela bino video oyo na kotiela bino sikoyo nalingi bolanda yango malamu po ete bino boza baconcerne bamosusu bazwaka o na likolo me nazongeli bino na bopete nyonso po ete moko na bino alanda yango malamu soki oza na ndeko mo quelque part alingaka kolanda te bise non ndeko kota na lien oyo landa nano benga ye na minute oyo alors bolanda video. Ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Leurs jours sont comptés. Ils le savent que mikolo na bango eza compté. Et yo yebi ke tango na ekoki. Po mikolo na bango bakende ko ba dinosaure bakendaki. Et ba cri na bango ekozala féroce. Ba cri na bango ekozala ya pasi po ete ezali pasi po na bango bakende. Mais po bango bakende, bali bakende bango moko te. Bani bakende na yo. Bani bakende na yo mama, yo papa, yo mwana, yo ndeko. Tata to mobali, tata to mwasi. Balingi bakende na yo po ete bamoni ke basalaki nyonso na mokili yango balingi batika yango te baboma mokili me yo esengeli na yo osala nini. Alors ils nous ont menti sur tous les plans.
existentielle pour l'existence na bango ba vivre nango ba kosa biso na nyonso. Alors il savait bien que tango na bango et qu'il fallait ba mettre fin na nyonso, mais ba lobi il faut continuer ko tromper bango. To konde ko tromper bango pour te bango ba yebi te que biso to yebi que tant na biso koki il faut to limwa na mokili. Mais to limwa na mokili te et seigneur to limwa na bango to limbu ça pe mokili. Bango na plan na bango yango. Alors, les balobi va saluer choix. Voilà, balobi bon, ça va qu'est-ce que nous allons faire? Et voilà, balobi non, il faut te manipuler bango. Tant que manipuler bango pour nos intérêts à nous, donc bango va manipuler biso pour la intérêt na bango, pour être ceux qui biso te comprendre que ngai na yo ben intérêt bato ba vivre ka pour être ba kosa ka biso vie na bango dépendaka na biso. Parce que ceux qui biso te kosani bango ba zui malamu. Mengo. Ce qui biso to yebi to telemi, on se met pas debout, bango ba kouei. Donc, soit nous, soit bango. Alors, soit biso, soit bango. Et ça dit une bonne guerre, comme on dit en français. Alors, bande konangai, bango albi ke oui, to yekana, le kuta to kosa bango, to manipula ka bango. Non, mensonge au bango ba yaki a manipulation et sengre qui ba luka moyen nini ba ya nango poete ya solo ba yaki na ba sol ce qui ba voix ba le non to kende na 3C na zongi c'est la cabine loko on est à 3C c'est comme civilisation c'est ami balé comme christianisme c'est ami certes comme commerce multinational il marche en trois piliers on atambola ensemble et 3 piliers wana o ya le bosso c'est le bosso ba politique. C'est ami balé, pasteur, religieux. C'est ami ça le multinational. Ils marchent tous ensemble pour la tel système. Alors, système est à continuer à katina mokili, continuer, mais la monde va dire que hey, c'est to meka na boy, ah simbité, to meka na boy, ba meki partout va échouer. Mais au Congo, ils sont encore là. Na Congo bazanan. Hégémonie na bango fin hégémonie na bango na mokili mobimba eyebani ke c'est la fin de leur hégémonie. Mais na Congo hégémonie na bango ezali. Comment? Mboka ya Nzambe parce que les gens vont se poser des questions. Mais papa ça dit nous la vérité. Mboka ya Nzambe, peuple biso bana na Nzambe. Comment hégémonie na bango domination na bango mokili mobimba esili? Mais c'est chez nous ezana. Chez nous ezali parce que ba yebi ke tous les pays moko faible. Peuple la biso azali faible alingi facilité ba étudier ngo et ba yana nyonso o esengeli ba maintenir système esclavagisme na Congo, système ya domination, système ya hégémonie na bango na Congo ba ko libérer le reste du monde nyonso. Mais Congo esimi mokili, Congo est la base ya mokili mobimba. Donc to maintenir na Congo ba ça ba effort ba yana nyonso ba loge nyonso ba yana ngona Afrique centrale et plus précisément na Congo ba kunda yango. Bon mona ki dernièrement ba yaki na événement mo munene na cercle mo ba ke lino ya Lumumba o ba yaki na biloko ba eliminati ba formation avant yango ba yaki na cercle mususu munene ba lebaki kezaki corps ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ils étaient biloko ba formation biloko na zo lebela bino so bo kei ko buka bisika wana boko mona et loko corps ya mutu mo ezate non c'est biloko ba eliminati ba formation o e garder biso na carte esclavagisme. Oh, ils allaient couper sa force. Na kati na ba religion ebele bomonaka. Banda kwa nzambe tondi na Congo Kinshasa. Oh, ils allaient bien contrôler à partir ya musika. Et il y a des gens qui sont payés nuit et jour pour maintenir bino na kati na système wana ya peur ya kubanga. Et l'air va maintenir quand le système ya kubanga, bon l'espoir sauter, il faut se donner là-dedans. Ce pour se donner kunate, c'est ta mort. Et c'est le péché. Ok, na l'ufelo, ok, na l'olate. Il faut aller là-dedans. Mais Nzambe n'est pas là-dedans. Yom tozali na kati na makolo kati loko wana, oza comme reseller. Parce que yé pasteur a une vérité. Bosolo.
Ye évêque ayebi vérité bosolo ye imam aipo batuso attention au pasteur et ça arrête au pasteur. Non, je m'adresse pas dans le problème au pasteur mais dans le problème le système nyonso oyo ba yana ngona kati na mokili nzamba lobi lobela bango donc ba yana ba oyo nyonso boyoka ka ba confession religieuse nyonso oya mokili na kimbangiste comme ça on va être mbangiste pour les églises papa c'est le lac en voulu c'est kimbangu non na kimbangiste et ça la kata christianisme alors ben de quoi nous so ba ye pour ne bango ba réussir ba garder biso l'état on a tozali par la manipulation de masse de boye baka et na kata manipulation de masse on va lobby non ba ye sous prétexte ya nini ya démocratie on boyoka ka démocratie oh politique, oh diplomatie, nous c'est dans le système de domination. Il y a système de manipulation. Donc il va y avoir une manipulation de masse. Comment bah jouer bateau yo responsable de tel groupe. Yo tu dois gérer ces gens-là qui font partie, il y a religion, il y a groupe na yo, il y a église na yo. Yo gérer bateau là, bah faire partie, il y a parti politique na yo, il y a nini. Mais l'objectif ensemble, il y a c'est nous garder, nous maintenir l'esclavagisme là-dedans spirituel. Esclavagisme spirituel et ça ma casse qu'on est quand même esclavagisme physique. Alors, baye nango na kati lekolo kongo bafanda nango na kombo na nzambe tata baye nango mais yo mwana na nzambe tata yo mwana na nzambe tata esenge na yo na moment oyo osala nini po ete olongwa na kati na mobulu wana nyonso donc bato wana basala nyonso baracha biso pouvoir spirituel oyo ya biso bandeko yeba te tant tobilaka bango bobiso leto bobiso bango baye nango ke bakoko bokoko na bino wana bobiso quand on dit bobiso donc to se référaka na racine wana yango to se référaka na bakoko na biso ba divinité na biso oyo bazalaki na nzambe tata avant l'arrivée ya l'homme mundele avant l'arrivée ya hégémonie occidentale bato wana bayebaki nzambe tata mais lere bango na lere bawutaki na bamboka bawutaki po ete bakoma na kati na kacopa bayaki na système na bango bino tokokende tokodomine sur bango le tokodomine sur bango tokobotola bango bonzambe na bango tokoremplace bango yango na tibonzambe ya biso e akoyokela bango te po azali démon et système wana eza maintenir na kati na ekolo Congo bien entretenu po na bana Congo bien entretenu na banani na babe na Congo bango moko yango boza komona pasi oyo elwani biso te pasi eza kati na biso e bankoko na biso bazotala mpe biso bakoobserve biso bango bazocomprendre te bana yango tozoyeba te wisek totindeli mpe bango motindami nani mvulusiki mbangu da ntungunwa ayebisi bango alobi te bana ngai na ye nebisa bino bato bolanda bango te boso mama kipa mfita ndo na ye alobi bolanda bato te sinon te biso na bana na biso tokomona pasi po ete nzambe alobeli ngai na sinale bino balobi te lelo makambo ndenge bozo lelo bazo néglige makambo nazolobela bino mingi na ntango nazoko alongo makambo na pamba wana alelongo wana mosayi pembe na tu suis cet homme là arrête il est en train de vous distraire mais nzoka te bosolo eza wana apousse bino bokota te apousse bino oyoka te apousse bana na yo bayoka te po ete ye apréféré garder bino na ndenge na kati esclavagisme wana spirituel. Bon, alors bandeko bana somi kolo Congo, alors nyonso wana c'est laisser faire motaza na kati nango azo tabino la peur et là ozo salabino ko banga yo salabino tandis que yo zo muta ko banga te po ozali mwana na nzambe ozala lien direct na tata nzambe donc ozali nzambe ya muke ya yebi ke oza bango ba yebi ke biso tozali ba nzambe ya muke tozana pouvoir sur bango mais bango balingi te ke bino oyeba baracha biso pouvoir wana banda bankoko na biso mais pouvoir wana bankoko basala effort bazongisele biso yango na ndenge tozolobela bino boye obeyo yoyoka obeyo yolanda obeyo bisa ndeko tika biloko ya kolanda awa yo koti mpe na jeu na bango oya manipulation non arrêtez cette histoire ils veulent vous distraire oui badistraire biso kobele bango badistraire biso pendant plus de 8 siècles yo botameko kutika badistraction oyo koko ya bakoko mususu wana basufraki bakolelaka fimbo ya mundele
bako lelaka fimbo mundele papa na yo atiki yango tina lelo mingi balingi to longwa te na yango biso to lobi ngai na ko sabino ke il faut to longwa na yango allez baker na bino baker s'il vous plaît na ba like na bino e ko sala nga plaisir parce que on a ko lobela bino ezali loba tata zo ba na lobela bino pour te to longwa na carte na passe o to longwa. On ne cherche pas à gagner l'argent là-dedans, na makamuna zo lobela bino. Tozo luka mbongo te, mais tozo luka boso po ete to bima biso do stu na kati na passe kangami na biso na nzoto lokola sonzo. Passe kangami na biso na nzoto lokola sonzo, comment nous devons sortir? To bima na ngote ke ne bazo kosa bino na ba soi-disant ba serviteur à nzambe ke te boya bo bonde la fukama samela tizana benir yo. Non la yaka na bela lokola milimo mabeze na kati no lokuta. Ndeko nanga mobali ndeko mwasi c'est du mensonge ya tant ya poisson. Oh bazo continuer nango na Congo, oh bazo continuer nango na kati na l'église. Bazo koneko kosa bino na tant kaka do ndenge bakosa bino ya 20 ans, 30 ans, 40 ans passé et bazo continuer nango kosa bino pona ba joie ba zomba amna bino milimo na bino. Voilà bandeko alors il faut faire quoi en ce moment oyo tokomi nango awa. Il est grand oyo eza comme tant que moto moko la biso amona grandeur ya Nzambe tata. Nzambe tata lingaki tokoma na yango. Na kati na Congo walobaki ke kimbango walobaki na nini na prophétie na ya lobaki mokile ko kufa. Mokile ko kufa bato bakoyeba teke ya solo bato bantu yambaki na kati na mboka na biso po toki motema wala muna bango ne bango to bayeli biso makambo ya kokufa na kati na mokili mais bana oyo tata Nzambe bazali kaka na kati na bobungi na kati na likambo oyo alamusa batebele balamuka na ngote ba connaître toujours ko tika na kaka na lokuta oyo mundele alors biso tozo ya nango bola il viendra avec ces trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car, exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne... Voilà. Voilà, bandeko bana solo ekolo Congo ya solo ke yango toza kolobela bino. Il est temps que chacun de nous ayeba ke nyonso bayela ke biso ezalaki lokuta mpona koambrouye biso. Et lelo bosolo ebimi na voix nini eye na ntango tokoloba ke ere ya verso ere ya vérité polele. Mais les autres ne veulent pas ce que bino bo comprendre yango. Les autres oyo baza pena na kanda kosakana teke baza kokende balobi tete tokokende te biso il faut toluka ba am na bango tokenda ngo nyonso. Attention, angele bokeba na yena oyo la kobeta mololo bandeko bokeba toza koloba ça fait plus de 10 ans 15 ans topesaka bino mateya oyo tolobaka yango na bangisaka bino te po bango bayaki na bino bayaki kobangisa biso bango bayaki na fimbo po te babeta biso po tondima mais biso toye na liloba biso ngai na ye na liloba oyo Nzambe ye na lobela bino yango wana na lobi te ke naza pasteur na lobi te ke naza évêque ou prêtre ou nini ou cardinal te na lobi naza le grand sacrificateur
na yena liloba o tata lobi na lobela bino po ete bolongo na kati na bobungi na kati na potopoto bozali lokolo moko na kati kolomo na libanda oyo boza na kati na zamba boli kobima na kati na zamba te misusu bakobima te me oyo baza kolanda bango ke namonaki soki Paul akendaki te Paul po bakomo bolingaka mingi yango wana so tolobi bakomo mosusu bakomo wana papa tolinga yango te tolingaka bakomo wana Eli Paul nani ezo bakomo eza na kati ya mikanda na bango oyo bino bolingaka alors bozolanda bango me bango baza na bobungi baza na kati na zamba bakobima te po ete bazokosa bino bolanda bango na kobongisa mpe bino nzela po te botika na kati na zamba lokola bango alors ngai na ye na bano kobenda bino na bilamba boya bozonga yango nazo kobeta mololo bozonga bandeko bobima na kati na nzela na kufa eza mpona bobangisi bino te me wana ezali nzela ya bobungi na kati na zamba kufa ya oyo naolobela bino eza kufa ya nzoto te me ya molimo ya nzoto eza nango rien me ya molimo nazoboya ke boboma bino na molimo bazwa milimo na bino po bango basi bateka milimo na bango ngai naboyi bino boteka milimo na bango bino bozwa kutu milimo na bino bazwa yango facilement ntina ngai nazokobenga bino na bandeko na bino bokeba. Alors, l'air de verso est là, mais les autres ne veulent pas accepter cette vérité. Oyo, tu es binango, baboy. Yango bozo komona turbulence, oyo za koreina na kati na mukili, mubule kote na kati na mukili, ba grande guerre, oyo bozo komona na kati na mukili, eza ba cri na bango po ete suka na bango ekoki. Obozo koyoka bitumba, kuna na Iran bitumba. Syrie, Israël, boyoka na ndimaki kelelo Israël eko koma ndenge komi. Personne. Elembo ya liboso nazopesa bino yango wana moto moko na kati na bino andimaki teke Israel boko omona yango lelo ekomi poussière baki trop sûr ke eza mboka na nzambe omoni confusion nzambe alakisi bino ke na bilembo na ye ebali kokoma ekomi poussière po ezalaki mabele ya nzambe te mais les autres ceux botuni bango lelo oke na Kinshasa ils sont pas au courant de tout ce que je dis là baza au courant te po baza au courant te ils sont pas informés. Ils sont bien forts pour parce que yo ningo garder information yo moko. O ningo passer le bande ko na yote. O tiki mo na kati na molili. Mo ope moto na solo ka ko ya peme na ya bendi a côté na zamba. Na mo na zako loba. Boni batandemi molongo bo akota na l'église. Mo boni batondi na kati na l'église. Batondi boni. Oyo ba Satan zo ba amna bango na momo na zako lobo. Na zako lobawa. Nous sommes faute ya yo. Poto bisaki bandeko te avant tout ce que tout le monde toujours semer na désert bazo yokate bandeko zo tika bandeko no famille na yo proche propre otiki bango bazo kota na kati na bazo landa nzela ya kufa nzela molili nzela ya zamba otiki bango na maboka guru leso pesa mama le papa pasteur na biso senga ke le lopena memele pena quelque chose na kenera yo botinda mbongo ça comme si que te ko na nete nzela kufa. Pasteur wana zoluka molimo na yo olobela ete otiki ye akei alera akei molimo na ye yo nde moto olobeli ye te moto ozali responsable mpo olobeli ye te okebisaki ye te yango naza kokebisa bino na boyi ke makila na bino na bandeko na bino ezala maboko na ngai mpo nga nayebi ntango nzambe alobeli nga esengeli nga mpe na transmettre ngo epa na bino mpo ete tomikebisa. Voilà que la grande guerre de la libération est là, et le nouveau monde arrive. Et le nouveau monde, beaucoup parmi nous, pour contribuer, na kati ya ko freiner, boy évolution nouveau monde te, boy yango. Banani baboyi yango parmi biso bato na kotanga bakombo awa baswa disant ba pasteur baswa disant ba politicien po bayebi ke suka na bango ekoki bango si bateka molimo na bango bako banga fe le côté ba préférer baswa pe ya bino bakede nango. Alors les raison de bino kebisa ndeko bengisa benga bandeko ngana lobi video yango yo zana tension panza ngona bandeko pote bandeko ba yeba ke njoko mokili ngozo kine boye njoko tozo ba réalité de po ce qui se passe na mokili na ozoleka na Burkina Faso ozoleka na Mali ozoleka na Ukraine ozoleka na Israël na Congo ba yebite bandeko no ba yebite ke pouvoir wana hégémonie occidentale et c'est Syrie ba yebite c'est pas pour eux mona bango bakangami kana na ba américain
ceux qui va quand même les Américains de l'autre, bango kaka les bics et la bango c'est américain. Pour te baser la connaissance té. Pour te baser la connaissance, te baser l'information de tout na bango té pour le remarquer bateau, baki barenia qui na ère hégémonie occidentale. Donc l'hégémonie occidentale va aller comme marcher bien na bango. Mais si on va sur le pouvoir surbisoter, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut to benga na bango, tout ça musika na bango pour te bango ba dingi to kena bango longo na kufa. Mais bande ko bazako tigama. Babi tete biso ka américain. Pour la nini? Pour te ba oyo bazali boso ba dirigeant ba élite na kati ya mboka Congo, bango bateka milimo na bango. Babima na basi na bana na bango, babima na ba mama na bango, bateka milimo bandeko na bango, ba sacrifier bandeko na bango, makila bandeko na bango, et na maboko na bango. Ba yebi ke nzamba ko pardonner bango te po te ba so sa kana bango. Quand bango ba kenda wana, eza quand ya Lucifer. Quand ya oyo bato oyo ba juba ba le ba meni makila ya bato. Alors, bakoko zonga na kaya bo mototé, et là pratiquement impossible. Et yé pas lobby, ah, ngapelé na no dame, les na joki mbongo na keloko kota kuna, et ça ba sacrifice. Ah, ngam funa me mabango. Alors continuer comme manipuler bino. Et yonde kona otikiye akende na bango. Ah, papa mama, na lobaki oyoki te etalio. Voilà, Bandeko, beaucoup parmi nous continuent toujours à tout faire pour que ça le blocage. Il y a ma cambo dans le loba, ok, non, vérité, on a beau y battre, mais malheureusement, bah, au kokate pour être temps, on a tapé Zambé koki. Moto moko tako bloqué, oh, nzamba programmati. Oh, ya tchaki na mulongo na yalobaki ke atikaki biso nano, to vivre yango, eza lokola 8 siècles, eza mamsukola 8 heures de temps. Mais pas ya tata Zambé, eza mamsukola 8 jours. Mais biso to mona ngo ebele mais ya mona ngo pa na yesa na ngo ka muke atika biso na maboko na bango to moni pasi na bango to no community na bango bana bakuba ndeko bakuba inosa bakufi mais siko tango na bango wana ndeko tata nzamba alobeli biso na alobeli ngai na alobela bino te tango na bango eza lisusu te. Et comme tant que yo te le monde bake non bato be yela ki biso kufa bango yo na konena su nzela na bango te. Oh non, ça va y aller qui biso na tango na bango, oh hégémonie occidentale, oh religion, oh politique, oh culture, oh nini nyonso na koyoka ngo lisusu te na boyi nzela wana po eza nzela ya lokuta ya mensonge. Na kanzi boyobi, na kanzi bo comprendre. Matondo na bakela matondo ba like na bino, matondo ba onyo so baza kolanda biso en ce moment ici, eza profond. On se dit très profond. Vous avez le devoir de partager na 10 ou 15 personnes minimum. Oh, il faut partager en yo tato jokanga, yo mamo jokanga. Aussi sur yo émission partager tinde na bandeko yoka. Yoka bino bato boza toujours na kati na nzela kufa. Oh, boza ko landa bato bazo payela biso kufa na kati na Congo dans totela. Pour moto mwendo akufa kate, mais bango ba yeli biso kufa ya nzoto na molimo. Te balakisa tata nzambe ke omoni bana na bana compter sur bango omoni to sur bango facilement omoni bakomi bapede omoni bakomi balesbienne omoni bakomi oteka bandeko na bango bakomi osacrifie bandeko na bango na molimo na makila. C'est là où il y a un sérieux problème. Voilà, bandeko, ils cherchent à gagner nos âmes. Il y a on a dit que en tout cas, baboy ba kene bango mo ba kene kana bino nyosto sinale na ba proche na bino ba arrêter bango ba me compter Hollande bango te. À ce moment l'air a sonné et c'est comme la biso na bino que totalement éveil et ça les ma poete totalement to boya ko la nzela ya kufa oyo ba le ba jwa biso na molimo to quitter ba millier wana. Serende ko yo quitter millier wana yebi se ko banga makonzo de la yote quitter millier wana millier ya nzambe te. Il se tombe bazo simba ba Bible na sama peka bazo landa ba guru na bango nzambe alobina lobela bino bon mona nzambe ta bibiso mutula likolo na mapata ayako lobela bino ako yate ako lobaka travers ba sale na ye ba oyo azo ko tiam makamu na motuke lobela bango boy ya on azo lobela bino o ayoki ngai malamu fa transmettre et pas bande konaye. Alors, bandeko bana some kolo Congo ya solo ke bate bele parmi biso bazako contribuer na sima ya bobungi ya bandeko bele o bazo kende na zamba o batingami na zamba bazo boya bango babima na kati na zamba. Alors malheur na bango pas seulement bango moko mais malheur à leurs enfants
et malheur aux générations futures. Ya bango, ba génération future na bango, pote bango nyonso, babana komona bazomona ndenge tata na bango, mama na bango, ndeko na bango, cousin na bango, oncle na bango, oyo azali na kati na nzela ya Edom. Oyo abungisi bato ba nzela. Oyo asali ba sacrifice. Oyo alingi koyoka nzamba azotinda ete. Bango bazosepela na jouissance oyo bazolakisa bango na mokili tokomi bien, tokoma millionnaire, tokoma milliardaire, tokona mbongo, tokona richesse, nyonso na maboko na biso, pouvoir na maboko na biso. Boya moto akotia biso tembaza te. Tata, mama, keba. Keba. Na tango tokomi nango bato wana bayebi oyo nazolobela bino bango nyonso baza na kati na bamie wana bapaster bareligion ensemble bapoliticien ensemble boyo nyonso bazwa bapacte basina bapacte na kati na baloge na bango balobake bamona bango na basak bamona basala bato wana bagrand chef na bango oyo nazoloba oyo bayebi soki bango bayebi yango to babombeli bango me ngai nabimisele bino yango verité. Ba grand prêtre na bango bayebi ke tango na biso esili lokola ba tango ba dinosaure silaki il faut to sala tout tokende to ana choite mais tokende biso morote il faut tokende na bango. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire voir à ces gens-là que te tozana bino longo tozaka makasi bazui ba engagé mbongo ezako bima l'argent maintenant bon de kolanda. C'est l'argent maintenant qui circule. C'est l'argent qui suffit pour acheter vos âmes. Donc, s'il faut donner des milliards comme salaire à tous ces pasteurs, à tous ces politiciens, à tous ces gens pour être bazoba empaqués, ils n'ont pas besoin d'argent, ces gens-là, parce qu'ils fabriquent eux-mêmes. Bazo, fabriquer ba papier wana. Alors, pour ne pas fabriquer ba papier, belé nèg Satan de tinda bango, et de matina bango l'isfera tinda bango, pour ne pas somme ba amna bino, bako peso 10 millions. Bako peso 5 millions. Bako yebisa yo nyonso. Ke ba peso ndako basombele yo nyonso. Ba villa ba nini. Mais nyonso wana baby yango ezala ngo zéro. Bana besoin amna yo. Amna yo ezo coûter plus que 10 milliards. Amna yo ezo coûter plus que 10 millions. Amna yo ezo coûter plus. S'il faut te donner, ils vont te donner. S'il faut vous manipuler en masse, il faut vous manipuler pour gagner vos âmes. Et voilà, c'est cette manipulation de masse et ça dans la carte de la politique et ça dans la carte de la religion pour avoir vos âmes. Mais nous avons parti kakabana na été bakwena le boule pamba atinda kabasale na ye kene lobela bako. Ngayo yo na ye le grand sacrificateur na lobby na kaoki mungongo awa plus de 30 minutes oya ko lobela bino. Nanya yo kité. Parmi bino boyokinga très bien on a lobby ezali loba ya nzambe tata et sengi na yope pasonga na moni mongonga na kauki na sima projecteur yo kauka ngote yo ko mona au monde passe na ngote mais joaka téléphone na yo partager na bandeko na yo lobela bango makambo na lobela bino lelo mokolo ya yenga lelo ba signer ba accord mais la guerre continue. Bitumeza ko continuer pona nini parce que sengeli continuer pour piromano bayaki na bitumba na kati ni Congo bango bato bazoluka baboma moto mais bazoluka boma moto te balingi ne ba faire distraire biso ke balingi baboma moto po ba moto ole pelaka na est ya Congo ba groupe rebelle wana nyonso muta pelisaka moto wana bango a pyromane et bango le ko boma moto te bango ba pelisaka moto to bengi bango pyromane. Soki ndeko nango oza koyoka mpona molimo bandeko na yo au plus de 20 millions bakenda ndeko na ngai senga passe message na bandeko mosusu ke tango na biso ekoki tango elonga na biso ekoki tango elonga ya bana na nzambe tata ekoki e na tango elonga esengi na biso nini esengi na biso otolobake quoi faire esengi na biso to s'abstenir à toute tentation oyo na manipulation oyo bandeko na biso baza komemela biso to refuser ko s'associer na ba prince de ténèbres to ozokanga bien lobi quoi faire en ces moments oyo difficile bokili akoningana bitumba eza partout ngai na yo tesenga tosala nini la première chose à faire il faut s'abstenir à toute tentation koboya tentation nyonso
Bande bonne na malam. Na zonge yango encore. Bo attirer attention na bino ma toy poto boyoka. Qu'est-ce que nous devons faire? On lobby, mais solution est anéto salanine. Voilà, la solution est là. Donc on a toute une question à vous. Quoi faire maintenant? À biso to salanine. Alors, il faut s'abstenir. Comment il y a toute tentation? Comment il y a manipulation? Comment il y a qu'on refuse catégoriquement qu'on s'associe dans un groupe, il y a un prince des ténèbres. Lucifer a tiré en place pour gagner vos âmes, pour acheter vos âmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut changer votre mentalité et votre comportement. Pour Satan, il y a une facilité. Comme tu as une facilité, une tentation, nous sommes la facilité. Il y a quand même c'est rien, c'est l'homme qui a peur. C'est ça ma tentation. Alors, tobo ya ko facilité wana. Tobo ya ko kwena libulu wana. Ko batu mingi ba koyeba te. Kobo ya kwena ondenge ni ko bisa surtout ba jeune. Ba jeune ba yele bino alcool, ba yele bino ba drogue, ba yele bino religion, ba yele bino nyonso ya mabe po ete ba kimba bungisa bino nzela ya Nzambe tata. Et Nzambe ba isi bino te. Yo so ko chose la facilité. Oh, obike so pesika semba betio na sima. Ah, oh, iPhone. Oh, peut-être va gagner puissance na yo. Va gagner puissance na yo. Juste moi ya mukeyo moni pa na yo za ngor rien. Muta koye ba te po côté na bureau wana. Obimi on lati pantalon na yo obimi na yo okay. Oh c'est plus aba kabelenga GSM. Ye GSM wana et l'obélier rien. 5 000 millions milliards wana et l'obélier rien. Mais âme na yo est plus cher que yango. Pour lui faire de puissance na yo, ya ko bima na yo mwana mobali, ya gagné des millions de fois oh ya pesi yo. Est-ce que vous voyez qu'il très bien? Moutouana a envoyé à Lucifer, prince à ténèbres, oh batindi, pour être son âme na yo, a gagné na acte ya sali a pour pas na yo, a gagné na ngo des millions de fois que on y a pêché miette le quoi la pêche comme moi l'inzaka moi muke yo se peut lango ba bomisa biso la nzala ba comme ça biso ba pauvre ba ko ba voter ba pauvre bon le côté pour te ba zo amili mon bino na suka boyi o ba zo sala lelo. Voilà le Congo. Alors le nouveau monde arrive et ce nouveau monde arrive et c'est un petit sera préparé. Il y a un moment il y a une émission ya lelo o ba yeba kina on le bino clairement que monde ngo ya sikeza eye monde ya sikeye et je sais na bino ba o nyoso bolandi émission bane bandeli tina suka na komi awa boyeba ko comprendre que ah mokila ngo ya sika et sengel na biso to sala nini na pesi bino yango nyonso en détail nyonso o esengeli na biso na bino tozala nango attention tokeba po ete monguna akontinue komanipuler biso te monguna akontinue kodomine sur biso te e ba oyo monguna basi bazwa bakozonga nsima te mpo baza na kati na zamba bango ko bakotela na kati ya zamba moye bazonga nsima eza te mais yo oza na temps ya koyebisa ye mpo okotela na zamba te yo oza na temps koyebisa ndeko kokende te ntango omona bilo kende sobe omona te me ndeko akomi lokolo moko na kati komo libanda azoluka nini akoti abimi akoti abimi lobe ndeko zonga nsima zonga kokende kuna te yango bakri nazobeta mololo na akobeta nde yango wana kotika te ndeko na yo akota po te kufa ya ndeko na yo kokota zambo ndeko na kokota mabe kozala epai na yo moto oyokaki nga olobeli ndeko na yo te matondo na bino tobolaleka bande bandeli ntina ntango oyo nzambe apambola bino nzambe tata nzambe ampukuto lelo apambola bino ezali nzambe ya solo nde ye wana bolanda te bayelaki bino dimanche eza koya nakoyela bino na bamikanda oyo epesa ngai mayele ya kozwa bosolo ya koyeba bonzambe ya solo nakoya na bamikanda kolakisa bino yango tala ndenge na ebandaki tala esika tokombaki dimanche ezoya bozala mingi oyesa bandeko me
pendant la semaine to promettre bino que à tout moment et cause na lobby to sinji engagement na ba ndeko oyo baza na kati na bitumba na kati na est ya pays to suis engagement na bango au moins chaque jour il faut ba situation nyonso le na pays bokoza informer na yango. Alors bandeko, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Vous s'abonner, appuyez la cloche pour vous alerter à tout moment où émission banda. Mbalamo pour à tout moment to banda. Il y a sur l'horaire t. Oh to saraka mercredi, na samedi t. À tout moment todo le apoti to le kuta nyonso. Nous avons obligé à tout moment na le la bino vérité pour te bino bo transmettre bande comme susu. Ba ye ba bo solo nini eza koleka na kati na Congo. Matondo ingeta ibobo.